Merci papa. Nengo pesi biso nzela ya koyoka malekaka na 5 mois. Ndenge nini bapapa balobelaka na ntina ya makambo oyo ezali koleka lelo na kati na lingomba. Toko salela yango na 3 étapes. Ndenge papa alobeli yango eza mwa mulai. Toko banda nanu na maloba oyo papa Diangenda bimisaka na tina mai oyo mazali koleka lelo. Papa Diangenda pana lelo akobandela nanu na ndenge nini ye azwaki musala oyo papa Simon Kimbangu apesaki ye. Pona tango wana mingi babandaki koloba ete papa Diangenda musala oyo ye abandaki kosala comme chef spirituel amizwilaka ye moko. Papa Diangenda akuexplike ye moko ndenge nini azwilaki pouvoir ya kotambusa lingomba. Pe na suka mutuna eyaka na l'État na tango wana à partir ya 1970 soit 70 emonanaka ete mobulu ebandaki kokota na kati na lingomba na kuwelela pouvoir oyo ebandaka nanu na 1960 na 59 wana tango papa Diangenda baye kosunzola ye epai ya mama Mwilu na date tolobaka le 12 avril 1959 wana ye papa Diangenda amiyebelaka pa bakutanaka deja na papa Simon Kimbangu koyebisa ye ke lingomba ezali kobima libanda yo mutu kozala mokonzi ya lingomba. Papa Mfumalongo papa Diangenda avukaka motema pasi bayaya bazali manso wana tokoyoka yango papa alobi ete tofongola matoi na 1960 wana ndenge papa alobeli yango avant Belge bapesa liberté na lingomba batunaka papa Diangenda na 1959 wana awa lingomba na yo ezali kobima eske okobanda kokota na makambo politique te. Réponse ya papa Diangenda eke jamais tokoki kokota na makambo politique te. Biso pe tokoki kolingete ete makambo ya politique ya l'État ekota na kati na lingomba. Biso esika wana nde yaki kokomela ete mobeko ya liboso na kati na lingomba ete tosa l'État oyo ebandaka na 1921 epai ya ye moko papa Simon Kimbangu ndenge papa auti kotuna biso mutuna kolo Yesu soki abandaki kofuta mpako pe papa Simon Kimbangu soki abandaki kofuta mpako babandaki kofuta yango elobami ete batosaki l'État. Makambo nyonso wana ezalaki na 1959 pe mutuna mususu baye kotuna na papa Diangenda awa okosala lingomba na yo ba sous division ekozala te
donc na nsima na yo mangomba mosusu ya mike ekozala te oyo bakosala na yo. Papa Diangenda alobaki te ekoki kozala te. Biso tozali misato, ngai nazali leki, naza na bayaya mibale na liboso, kasi bayaya na nga bakolanda makambo nyonso oyo nga na banda koyebisa bango oyo etali lingomba. Pamba te bakanisaka ete Papa Kisolokele akozala pe na lingomba na ye, Papa Dialunga na pe akozala na lingomba na ye, pe ya oyo ya Papa Diangenda. Papa Diangenda alobaki ete ekosalama te, bandeko na nga bayaya na nga batosaka ngai. Po na ntango wana leta abandaki kotuna mituna nyonso wana. Soki ekozalela bongo ke bandeko na yo bakozalela pe na bangomba oyo ya bango, donc elakisi te bakozala na bandimi oyo ya bango, malamu ntango yango oyo bakozala na nsima na yo oyo bakosala pe mangomba na lingombo ya Tata Simon Kimbangu, wana nde bango fo bazala pe na ba personnalité juridique na bango. Yango l'État avant a accordé makambo nyonso wana batunaka mituna na Papa Diangenda. De bayaki ko autoriser siko na Papa Mfumalongo, Papa Diangenda, lingomba ya Tata Simon Kimbangu ekoka kotambola. Na 1960 wana ya solo mutuna wana batunaka na Papa Diangenda ayaki komonana. Po mingi bankole o bakangamaka na Papa Simon Kimbangu, bango pe bamsusu bana na bango balingaki ete o bakufelaka kuna, balingaki bana na bango bazala pe ba chef spirituel. Mais kokoma wana Papa Diangenda aboyaka bamisusu pe oyo bazalaka vivant oyo bakangama na Papa Simon Kimbangu baye bango pe balingaki bazala ba chef spirituel. Nyonso wana Papa Diangenda aboyaka pe mutuna eyaka na batu nyonso wana eke bino bolingi ke batambusaka kabino na ye Papa Diangenda ye moko, bango nyonso bandimaka bapesaka bango mikanda po ete basinie, bango pe basiniaka mikanda nyonso wana ezali nyonso eza na maboko ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango na place ya succession tokolanda ye moko Papa Diangenda ndenge akolobela yango e tokoatire attention pamba te babande ekomi ya kala, bisika mosusu si ebebi wana kobongisa yango to réussir muke. Tokolanda na suka ndenge Papa Diangenda batunaka ye mutuna, soki bino bozali te banani bakoyingela bino. Ndenge alobaki ete tozali na bana oyo bakoyingela biso, na suka ye Papa Diangenda ye kolobaka moko oyo akozala na botosi na biso, oyo alandi maye oyo biso tolingi, yende akoyingela biso. Yango nalobi introduction yango wana, yango biso nyonso ndenge Papa alobi toyoka, soki toyoki peut-être biso tokomi na ba incompréhension ebele, tokomi kosala makambo oyo bapapa babandaki kopekisa, yango nde biso tokomi kosala oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani azali ko insiste biso eke tolanda, parce que likambo oyo
to makambo na kati na lingomba na désordre et bandi banda na l'an 2001 tango papa Mfuma Mbanza auti kotika biso tango papa Simon Kimbangu azwi pouvoir yango makambo nyonso wana lokola ezokosala biso pasi ndenge ye moko papa Diangenda alobelaki yango ete par ignorance bandimi mingi bazali kobunga bana ya kati ya ndako mingi bazali kobunga par ignorance kozanga koyeba na ndenge nini avant osala likambo oyeba nano likambo yango surtout oyo etali tata Molimo Santu oyo etali tata Nzambe avant ko accepter likambo fo tala nano na kala ezalelaki ndenge nini oyo baza kote yanga eza ndenge nini yango nasali introduction topesi nzela na bato ya presse po ete biso nyonso tokoka kolanda po soki toyoki peut-être moko na moko tokotire baconclusion na ndenge toza kotambola na mokolo lelo oyo topesi nzela na presse. Ebe tangu to ngai na mwenye de papa ye naka na kusimba eloko yewe yote lokola ndeko na ngai avandi awa pate papa yo na simba ye maboko na ngama za kudeka kasi papa Mfuma kai akangami na papa ngaite kabisa na ndio kambwana ngai na kusimba papa te na simba ye boyo te ebe so mwana moni boyo ngai mwana muke malamu ndio ngai na kusimba ye papa Mfuma si akomini muke kasi papa lubite kusimba ngaite ye wana avandi ande me papa di kabunini na pesa moto na ngai luboko na ngai za kuleka kaka pama me soko kanisa zalaka sika na ngai soko kanuni mkoko kushwa papa Mfuma Mbanza soko ke kamata papa koluti na bome ale to bisi yose to vande sika moko bisu mitano akutea ba bisu kasi ngai moyo ko pesa papa mbote ezalite na oka kaka maluba natale lungi na ye natale nzutu na ye kasi pate na simba ye moyen te pone nini soko na lubi papa donc linga ite alebite yo Nzambe apesi mukumba moko il faut on mériter yango e bongo bango ne mukumba na bango na oyo yo bokese na bozali yo nde suka na likambo donc soko ko mériter yango te mwana na ngai okokusimba ngai te soko alobaki na ngai oyo kusala te 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 na mwana kina bomwana na ngai na kokaki te kasi pwana nkanda wana ngana jwaki bona simba papa na ngai te sikasika olobi ete soko na kubumba yango mukolo musuna kana kutala esika wana avana kana musuni na ye malamu ndaka na kukuta na musuni na ye yangwana na sala kai nyonso tu oyo izalaki na nga pasi yangwana lelo ngai na kuku kumema yo soko boite na kukite tangu mama Mfuma Longo yake na tela na 1946 na lubidi susu na lubaki na hili kambo papa lubaki ete mwana na ngai soko kukisi mebeko oyo mitano ngana pesi yo andeore ya oyo ya jumi abakiso ya mitano soko kukisi mebeko wana okuya kutala esika wana ngana zalaka na musuni na ngai ebye ndenge na okaki boyo na bumwana na gaenda kaina no klasi te na kanga minanu te pamba tena kanga maga na 1933 to tikala kana mama na bisu ti na 1933 nde na kanga maka soko alubaki na ngai oyo kusala te 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 na mwana kina bumwana na gaenda kokaki te kasi pwana nkanda wana ngana jwaki bona simba papa na ngai te sikasika olobi ete soko na kubumba yango mukolo musuna kana kutala esika wana avana kana musuni na ye malamu ndaka na kukuta na musuni na ye yangwana na sala kai nyonso tu oyo izalaki na nga pasi yangwana lelo ngai na kuku kumema yo soko boite na kukite alobi na biso ete bolingo mibeko misala makambo misato oyo ekangami pouvoir na yo nazanda foto moko awa
Photo, il y a le 12 avril 1959. Maman, après sa nindingi sete, après sa carte, yaba oyo mutambulisi ndenge mingi bozana binowa. Maman, mukoloyo, avant de après sa carte na batwana bazalaki, nde baoyo bakumi batei. Beka muko salaki. Tabate ya mwana kiete, malamu dena zala penipenda tata na yo. Ngai na bandu kokende. Pwate nenge na kutika la penipenda tata na yo. Pamba tena sina mondi ne pasi zali. Kati soko nga na zali penipenda na tata na yo. Manso boku senga ngai boku jwa yango et tokolonga. Le 12 avril 1959. Nzambe ya kosakate. Mama asalaka nini? Abengi ngai, abengi ba mama. Oyo tozalaki na tangu wana. Ba mama ebele, bavwandi. Mama akamati luboko na ngai. Alibe dengenda. Avande tokana na ndako. Tala ba mama na yo. Ngai nazala kokende. Na tiki yo orphelin te, ba mama na yo. Ba oyo. Alubina ba mama wana. Ba mama tala mwana na bino. Oyo rikambo ko jana ngompusa bosenga na ye. Ngai na silikaki. Na rebeki na mama oko kenda wapi. Le malamu ndena zala penpena tata na bino. Soko na zali penpena tata na bino. Ya solo matso bozana bino pusa bosenga pokujwa. Ngai na bendi le boko na ngai. Ndoto kana na ndako. Tokumi na ndako. Amemi esikawana alalaka. Toke yisimi bale. Mama afukami. Akamati luboko na ngai achiawa. To ibi malamu nde soko mama. Tangu tuzalaka na mabonde. Tangu apasi na biso. Soko mama akamati luboko. Na ngai achi na sina maboko na ye. Dikambo izali. Tango mama lubi to bondela. Mama pesi di bondela na ye. Tango to funguli miso. Maluba ye lubaki isalenge pasi. Mama. Pani ukulubadi makamandenga wana. Nde mena sina lubi na bino. Ngai na bande kokende. Ngai na bande kokende. Yo zalaka na kisasa. Kisolo kele ye azalaka na mayombo. Kianga nika mutazana ngai yawa. Ntangu wana boko okete mama asi ajungi esika tukulungwaka kolela na yote. Kolela te. Kasi afande nekende tala isika wana. Tosito yibake isika wana ngana lubina kutala yango te na boy. Mama bondeli ngai na kabonde le 12 avril 1959. Mama bondeli tala mpamba te mukumba izali na yo ngana lubi te. To swani na moni nde esirega te na bimi. Na yo kutika na mwasalo wana izalaki na mama. Mayana nanga matambuli. Dikambo mama hiya pia zana maladi te. Ndenge ni yaza kulibana dikamba ndenge wana. Na jungi na ge kufukama. Mama natikia kufukama kaka ngapenda ge kufukama. Akama tulo boko na ngai achiri susu na maboko na ye. Abande kolela kulubanda papa. Bana bazali na mawa panda kukabwana ngai na bango. Kasi ndenge na sinamoni malamu. Ndengai na kende. Na ya epai na yo. Pati na luvana na yo makambo maso mazali na ngai mpusa. Soko bana na ngai bapese nga message. Ngai na kumise message na bango epai na yo. Noki no go kubimisangu na sika Yesu. Na woki de bonde na ndenge wana. Ngape na bande kolela. Tofunguli miso. Kalubi dengenda tala. Ngai na lubi na kutala te. Mama. Ngai na koli nanu te. Na zali de susu mwana moke. Ndenge nini oyo. Yo olubi ete olingo ukende. Mwana. Ngai
malamu ndena kena mpasi ya boye to moni ben pasi isi kugi tango malamu ndena kenda kuzala pen na papa na bino ya solo ba discussion zala ki makasi kasi ala pande fena kanisi de kamboye tamu susu zali nzame mutalingi cette fois-ci na ndimi tango atali ya lobi tala na nokuna na tali ngai na koi na mabele na kolela pamba tena sina monete mama atena yekaka malgré ni maki kasi tango na bibi na ndaku na kimi mbangu isika ba pamba na lobi tala mama makamoza kusala yumbo ndimi na lobi na bundi tumbakati mama alonge kaka le bisimi vale yedi bosonga na landi esima to kuma kona na ndaku baba mfambanza ngali na mama dikamunini pone nini ulingu kusala bisumboye mama solo alubaki makambo kuleka sika baba mfambanza alubi lokola eligi nengwana nzambe asi alubi na bisto sala nini ale bisumi baleto leli mama leli bisu ngai na baba mfambanza leli pamba te makambo na masala kabiso pasi mama na ngai tata na ngai tebusa na te nenzambe akosa kate mutu alibana yote umoni mutu kama timbwala na yeye zale kumema kana balabale le yango yezalake na baba simaki mbangu baninga ile kana nosi mbangu na babo simba yango ndenge nini lokola mutatu kembo sa simba ile ko yo kana simba ndenge nini ko kusoma kasi wapi mukolo nkake beta kwa tazala gite tago sala kina ksewa na mutogoa gutala ya patu mingi bakansaka tigana kama jango lukula kani magique na kana kumeba ka paina pai eloko anate mama ukitisa mutima pamba te soko to kitisa mutima te ndoto ko kumisa dungumu na bisu isira bisu zalite kasi solo to kitisa ki mutima papa na simba yote vraiment yote tata ngai ubuti ngai na kumibwaka na mabele wana alebi Joseph kusimanga te anta mususu na kusala bon na kaisi mana na mwana ba papa mpambaza papa kulutu na mama ba kusiba papa wana ngara ukana sima na mukongo na ye pote na mataboyo na koi na mabele ku ezali lelo tukugu sekara makamandenge wana ezala kino ngai pasi papa tuni mama tindiyo papa na moni mawa mimi sika tozali bisumi bale sika na kukusimba yote tote kusimba ngate sala kaka ndenge ngana lubina yo okuyiba ntina na likambo orke ntina na likambo yangoyo papa kulutu azali kulutu na ngai kaso kumana kusinye carte te mimi kama mimi kugo kupesa bino ma raisonnement papa frambaza azali kulutu na ngai kaso kumana kusinye carte soko na tindo kera kupesa communion na kisangani pate mwana atumula maboko apambula yango ngana zalite akundi mara yote boto ne tatanki mo zana ngai wana akuya na yote malamu ndi batoti nda tatanki mo yako pesa bino communion kati ye akundi mate pana nini akukima oyo pesa mani bisu mubeko malamu ndi to landa yango bango bakolutu na ngai basala de kamu ifo basena na ngai leke mais soko zalaka na musuni ko salama nino moko ba moni ndenge to kuzala kabisa misatu soko toke kukuta na sutu papa kulutu yaya pamba teto sito mesani ne mingi banda bo mwana ti to kuzala kabisa kama kona bisu mbale na ye soko to moni ni toujours la guerre kuswa na wana ya kubunda te akomwana kaka soko ya ye kututa nanga iyo c'est l'accident na zale kutala pai mususu or ko wane zale kaka pate to entraîner binu bolingana lukola bisu sika baba ndo kutuna soko ngenda kufinanda ko remplacer yo yaka kaka na kuchia yo sika wana yaka kaka aussi longtemps papa na monu vanda kan vie mo fanda ko sala kisala mo ke sala bobo yave parce que mo ko kubanga moke kubanga na kukibongela moto bapesa muno yaga bini na be kana mo fana ko kutubila beno
yake mambo tufanda kana ya kuna na lulu bu tangu ye mambo mingi ke kuvyoka kasi kana papa kufwa nani ke fanda ko remplacer yandi kana papa mfuman longo mekufwa yayi kiuvu ya bago kudia beno yao mingi mometanga na ba journal memba journal mesalama na putu mga kutanga mambo ina mama tata nzambi ke pauvre ve and ke riche beno mose beno ke monaka beto butuka ka batu tatu muno ke leke ya batu zole ina papa kulutu na papa mfuman banza bake ba kulutu na mono kasi nzambi metula kana papa mfuman longo kufwa nani ke remplacer yangu na ba mama na mona batata batene yo kudia bene kiuvu ina bake mayela be tata nzambi ke riche kima mosi banke yandi be kima mosi manke na yandi keleve kana munu mukala bana munu na kati na bana nzambi metula kakidimbu c'est-à-dire mwana ina ke kutambula mote mutidi ina nzambi zola na bana papa kulutu bete tata lena ufa lumu mosi fe bo kada bene zola betu kwenda betu tata betu ke loba ka vyo kubuza baka betu kwenda kwenda ve ba mama Venezuela ve kasiluma kaka bete kanga ka bifunda bete mefutuka kasubiti ko to bene ba zabiti ke vande eternel mawa mombe tu banzambe ke pauvre ve donc kana mutu kuza kujuusa beno kana mfumo longo kufa nani ke kuvingana na yandi bene tu bakaka nzambi ke na secret na yandi nzambi ke riche muntu ke ko remplacer yandi kele yawina ba mama na batata nzambe ni ke riche donc kana moko fois muntu kele woni ke remplacer mon yake automatique nzambe meyidi kaka mambo naje ba papa kulutu na papa mfumambanza wewe ba mama mikala ba ina sala kala busika musana ba papa kuza kubaka mama na munye butaka muno mutu nunda ka muno lokisa muno sa mwanzami kati tangwena leta kuzolaka kuzaba nani ke ku remplacer sika simo kimbango est-ce que kwa kuna na matadi beno sala ka vote wewe na basa ile beno sala ka vote ekuna na kisasa to sala ki vote bo sala ki vote te mendenge nini ngana kumi mutamuli chuma ngumba bo nini otali donc oyo pesa mene na nzambe mutu awa na mukili akokulungule yango te kana nzambe mepesa yani mepesa donc beno ko banga ve batu ina ka kujuvusa bile mama pina batuba mobanza benenge na nsato kuza kutwani sabeti na dibunda na beto uwo bete ke sosa mutu kutambuli sabeto ve nzambi yani mosi kutambuli sabeto mote ndengi bo kaka soko papa kufa na le 12 octobre 51 mutina izali pana nini nzambi kwa sakate nzambi alinga kikaka yete le 12 octobre 1921 au 12 octobre 1951 donc mbula ntukumi satu otali mbula ntukumi satu tikamunini wana orke izalaka dikamoyelaka apesa ke ilaka ete na le 12 octobre na kuya ya solo donc beto nzambe ya kujatisa beto kubanga ve beto ke lunga kaka bazola ve en tout cas beto il faut victoire nzambe ke vuna ka ve mama fuma longo kusambira na kujua tata moko akusambira bongo ndi ngaina kusidisa faut attendre compléter le chiffre 9 les anantina na jongili bana basi misatu
bana mibale misato. Donc mama fuma longa kusambira bakozwa tata moko bangonde ngai na kusilisa pour être compléter le chiffre 9 na kanisi tosito kani sikawana ezali likambe ko mundila te nde ngai kaka bozali lisusu bana mokete bino moko botalaka ndenge tokozalaka na papa kulutu ndenge tokozalaka na tata mfumu mbanza bango nde bakolo na ngai kasi bapesi charge nyonso tu na motu na ngai bakobondela na bango te meme carte ya kosinye te jamais ezala papa kulutu ezala tata mfumu mbanza bakosinye carte te soko ngai nazali te bakopambola bango kominyo te batali bakobondelaka bango te bapesi ndakisa moko ya ndenge mosusu ntango oyo ezali periode ya elimu santu tata nzambe alobi sakana na ngai sakana na mwana na ngai kasi soko osimi elimu santu ngai nayi tokamatani nkolo yesu alobi sakana na yo na tata sakana na ngai likambo te kasi soko sakana na elimu santu tokamatani otali likambo nini wana ezali wana vraiment ezali secret spirituel très poussé donc nakosenga na bino ntango tokozala na kati na lupango makelele te kolela na bino bele epai ya tata kolela na bino ekozala epai ya tata manso bazala na bino mpusa moko na kati na motima na ye nzambe apesi na moko oyo eloko asi akanisinaka ye bobumba yango kitoko bozala bato ya moko ya songisongi te bato na kuswana bato na kubunda bato kulubaka makambo pampomba nzambe apesa na bino oyo ekoki na bino pato bokokusamikana na yo toyokani tozala sembo poate oyo ilukaka biso tozo yango na kombo na tata mwana pe elimu santo amen. Kana mono mogara bana mono na kati na bana nzambe metulaka kidimbu c'est-à-dire mwana inaja kutambula mbote mutidi ina nzambe zola webela bana papa kulutu webe bete tata lena ufa lumu mosi fe bo kada bene zala betu kwenda betu tata betu kana obaga gafyo kubuza baka betu kwenda beto kana bajene oye na banza sinasalaki introduction oyo ya suka oyo asengaki prière ya 9 personnes ezalaki awa na nkamba na le 12 mai yambo bakoka kozonga na Kinshasa na 5 mois wana likambo mosusu te kaka kowela kiti ya papa mfumu Longo papa yangenda kontima ya banza alobi te mwana moko kaka koyingila bango tolandi te bisika mosusu azokoloba na kikongo leta wana azali koloba ete mwana moko kaka oyo akotambola ndenge tata Simon Kimbangu
ndenge mama Mwilu ndenge bamvwala misato balingeli mwana wana nde akoyingela biso akozwa nde bokonzi asouligne malamu bondima te eke bokende na vote ke bofandi to vote papa Liangienda alobi malamu ndenge nini azulaki pouvoir aye kokotisa makambo ya mbwala lulendo yambo atambusa lingomba mama Mwilu asimbisaka ye mbwala lulendo na 1999 ntango totikalaki na papa Mfuma Mbanza mokolo moko asengaka totambola moke na mutuka wana tozalaka ngai moko ye moko papa Mfuma Mbanza ngai papa Nzinga papa Kayombo papa John na chauffeur Citra aza kokumba biso toke na yan tobandi na weno yanda toke Lukengo esika wana nde akenda kopesela biso lisolo oyo ye papa Mfuma Mbanza abombaka mvwala lulendo kuna na Lukengo pendant 4 ans mama Nkwakiadi akendaki kobota makuna mvwala lulendo wana après 4 ans nde papa Mfuma Mbanza ayaka na yango na Ngombe Kintsuka nde aye kopesa na mama Mwilu esika wana mokolo mosusu oyo papa Medai alakisaka papa Mfuma Mbanza bapesaka ye bakomaka ete avoir participé na guerre ya 40-45 wana nde akendaki kokengela mvwala lulendo oyo na guerre wana bamindele ya ndenge na ndenge batribu ya mindele ya ndenge na ndenge bazoya koluka mvwala wana oyo ezalaki na maboko ya papa Mfuma Mbanza ezalaki liboso na maboko ya papa Tomatu Vumana lokola alaki protestant baprotestant ya Gombelu tete bazokoya po ete basomba mvwala wana ya kosomba basombi bake nango bakomi na mai ya tombe esika bapasi mokimbango azulaka bateme mvwala ebungi ye mpe azwi mbongo atie na mutuka ekei akozonga na ndako ya kotala place ezalaka eza nango wana kambo nyonso wana papa Mfuma Ndongo aza koexplike biso te na suka bandeko na biso baprotestant nde bapesaka rapport na Mbanza Ngungu na district sikoyo mokonzi ya district azwi bataillon mobimba baye kozwa mvwala lulendo wana bayebisi ye ozosakana na bapaster akombelu tete bango nde baza bapaster baza banganga nzambe biso toza basoda tozwi yango toke nango soko pati toza basoda toka kobeta yo bazwi yango bakomi na mai ya tombe wana baleki bake na vula baleki bayebisi baprotestant eke bino boza bamissionnaire yango boreusir te biso atanke basoda tozwi yango toke nango bakoma kaka na biflication ya papa Kisombe na montagne ntwa yoyo wana batala na kati ya mutuka mvwala ezongi ebungi ye tata wana atala na sika bane kozala ezongi akosani kokota zamba basoda bakoya akoti zamba me motema mwaye te ayoka bwe basoda bazongi bamoni ye te bandi kotia mobulu na mboka abimbimisi me yo oyebitaki misusu basoda eloko yango nayebisaki bino ngai nasimbaka kaka kolo nango ye moko mutu agiraka yango mbala oyo toke nango soki ebungi kaka ntango tokozonga tokozwa ngo lisusu te kaka tokobeta yo ye apesi mbuta muntu nakobanga nyonso wana apesi
basoda batikiliye mwambongo bakei bakoma kaka na ntwa yoyo wana ebungi tangu bazongela kambuta muntu wana nkuba pendaliwa desika wana tongo nango na ba 4h du matin aye koyebisa papa Mfuma Mbanza boya kozwa eloko na bina nde papa Mfuma Mbanza kenda kofanda 4 kuna nde tangu ayaki na yango kala mingi te ndenge mama Mwelu alobaki yo papa Mfuma Longo papa denge ndazwa tolandi ye moko papa Mfuma Longo ndenge alobeli yango esalaki motema pasi ya mutamonili yango pasi ete sikoyo ngai ekomama ndengwana ke pouvoir etikala nayo oyo pouvoir biso lelo oyo tozali kowelela yango tozali kowelela yango te tozowelela kasi na le 25 mars 1992 papa Mfuma Longo papa Dengenda akangisi biso bana alobi ete banda lelo ba instruction nyonso bokosalela bolanda mutakiangani papa Mfuma Mbanza alobaka na ye te me bofo bolobisaka ye asekaka te fo bosekisaka ye me papa Dengenda alobaki na biso na code wana ngeke koloba ete voilà etikali libele pa ya nani papa Mfuma Mbanza to comprendre ni sika wana na ndenge papa Mfuma Mbanza abandi komema likambo na ye ndenge papa Dengenda ye moko alobeli yango ndenge nini papa Simoki Mbangu abandaki komemela ye na tina ya bokonzi tomonaki biso nyonso na miso tango papa Mfuma Mbanza amoniki ya kokende te azotinda nani papa Simoki Mbangu kiangani kasi batu mingi ya ntembe ti lelo baza kondima te malgré bamosusu batunaki nango na papa Mfuma Mbanza eske ozali koyeba likambo nini ngai naza kosala na papa Simoki Mbangu kiangani mikolo nyonso yo ofandi na nga ozoyeba te mokolo na kokufa yo kozala te donc sinye mobimba yo sa signifie soki okolonga te mpona oza na doute na papa Simoki Mbangu kiangani et na le 2 décembre 1999 wana nde papa Mfuma Mbanza asimbisi mvoala epa ya papa Simoki Mbangu kiangani kimbangizmo ye bomba soki toza kosala boye kolakisa ete bamisusu oyo tozali koloba likambo eza nango ndenge wana te kasi oza kolobela yango ndenge wana oyebi yango te yango mingi biso bandimi tozali kobunga bapapa balobi ete baza koyekusa yo mayele zala mpe oyo na yo eza boye te isikoyo toza kondima teke likambo eza pa ya papa Simoki Mbangu kiangani eza boye te mingi bazondima te tokitisi mingongo donc na awa mpe tozali bahypocrite mpe bazali biso tozalaki mayele tozali kolanda kaka soki toza koretenir badate nyonso wana parce que tobandaki koyeba likambo papa Mfuma Mbanza mpe tobanda kosala ndenge wana soki alobi ke ya yo te ya fulani abandaki toyebi malamu très bien yo soki oyoki ke ya yo te zonga nsima po eza spirituel eza boye te papa Dengenda alobi yango soki ozwi nango makasi moye mpe esimba eza te okokamata nango mvoala lolendo yango ozokende kotambolaka na yango yango papa
alobaki mpe makambo ya mambulu oyo akendelaki na mambulu nyonso wana ntango wana eke papa bazali kosimbisa ye eloko wana papa mfumbanza papa lialungalaki anga naza kotinda papa simo kende boye yake kende boye yake mpe kuna mpe ndenge baza kotinda ye satan aza kolanda kaka bachapitre nyonso wana eza na kati na bible yango tolobaki ete bokolimisa biso tokokende mwa molai oyo tozali kokende mpo ete toloba pwelele likambo ndenge nini ezaleli ndenge nini ezali yango na makambo oyo ya mibeko eza kolobama mibeko wana avant papa Mfuma Ndongo andima na makambo nyonso na leta atalaki ndenge nini okotambisa lingomba na yo mibeko nini okotia na lingomba na yo yango nyonso wana documentaire eza na papa Simon Kimbangu Kiangani yango po ete oloba likambo oyo etali papa Simon Kimbangu Kiangani totekaki fimfa ntete donc okanisa nanu oske oyo soki nasali boye oyo retour à réponse na ye ntango ekoya ese ekotyanga contre mire te ekosalanga pasi te yango na ntina na mibeko mpe ndenge nini papa Mfuma Ndongo bango nyonso misato bazalelaki na gouvernement avant kutu lingomba ebima libanda yango tokobenga papa Munkonda aya kotangela biso makambo nyonso wana baletre nyonso wana tosengaki ye abalola yango na Lingala mpe na Kikongo po ete tolongola baekivoke ebele tozali komisala biso bandimi ntango papa Simon Kimbangu Kiangani akoloba boye na ntango bapapa ezalelaki ndenge wana te ye azokobakisa makambo nzokande ye moko alobi ete tozongela bokoko ya tata Simon Kimbangu topesi yo nzela muta Munkonda na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Mosantu. Merci beaucoup papa conseiller direct papa Mbenza Kiangani na maloba opesi ngai tokotanga mikanda mibale ya kala ntango na lingomba nanu ebimi libanda te mpe tokodimbola yango na Lingala mpe na Kikongo. Mukanda ya liboso ekomamaka na ba collaborateur ya papa Simon Kimbangu bakomo na bango yangoyo papa Nzomambu Jean, papa Kuvua Jacques, papa Dingana Levi, papa Mpaka Joseph, papa Mabadika David. Mukanda yango ekomama na le 29 janvier 1959. Bakomaka mukanda yango epa ya gouverneur général ya Léopold de Ville pona kosenga mukanda ya bubimi ilingoma na biso na libanda oto bengi na français personnalité juridique. Mukanda yango elobi boye à monsieur le gouverneur général et à Léopold de Ville Est. Messieurs, nous avons l'honneur de vous solliciter la personnalité civile en faveur de la religion définie ci-après. 1. Dénomination de la religion.
Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. 2 objets. Son but est de répandre, comme toute autre religion, les lumières de l'évangile libérateur. Il enseigne à la lumière de la Sainte Bible, par le pouvoir du Saint-Esprit, l'amour du bien, l'horreur du mal, la pratique de la vérité et de la justice divine, l'amour du bien, la pratique de la vérité et de la justice divine, je disais, il exacte la pureté morale, l'attachement à toutes les pratiques susceptibles de favoriser la paix et le progrès, la charité et le rapprochement des hommes, sans distinction de race, de couleur ou d'origine. Enfin, il s'efforce de dénoncer l'importance qu'il y a pour les hommes d'être réconciliés avec eux-mêmes, avec leurs prochains, et par là avec l'Éternel, leur Créateur tout-puissant, souverain, maître de l'univers, à qui toute créature doit louange, adoration, amour, vénération par-dessus tout. Le kimbanguisme se garde de toute tendance à caractère politique qui sont de loin incompatibles avec les rôles exclusivement spirituels qu'il estimait jouer au sein de l'humanité. Il laisse ses portes ouvertes aux personnes de toute race désireuses d'y adhérer. 3. Siège. Le siège administratif, c'est un Kamba. Le siège social, c'est Léopoldville. La religion désigne pour une durée indéterminée. Son représentant légal, c'est M. Diangenda Joseph. Profession, commis. Résident à Léopoldville sur rue Moncoto 87, province de Léopoldville. Elle a représenté tant auprès des autorités gouvernementales que toute autorité nationale ou étrangère, tant pour la défense des intérêts de la religion que pour la sauvegarde. Les disciples de Kimbangu Simon, Nzomambu Jean, Kuvua Jacques, Tinganga Lévi, Mpaka Joseph, Mabadika David. Tokomeka kubilimbula mukanda una lingala. Balobi mukanda yango kumamaki na bambuta ya kala. O tutangi kombo. Bazali bango mitano. Bakomi yango na gouverneur général ya Léopoldville. Pona kosenga mokanda po lingomba ebima libanda. Kombe lingomba balobi église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Objet tina ya lingomba balobi lingombe ezali kosakola sango ya malamu
kolandela Bible pe kolandela nguya ya Mulimbo Mosantu ezali ko teya bolingo c'est-à-dire kosala mingi bolamu l'amour pour le bien kosala mingi bolamu horreur du mal kokima mabe la pratique de la vérité koloba solo matatoli ya lukuta te pe kosala la justice divine bomemia balobi il exalte la pureté morale à l'attachement de toutes les pratiques susceptibles de favoriser la paix. Kolandela mai nyonso makoki komema biso na kimia koluka kimia pe le progrès kotambusa misala na biso ekende liboso le rapprochement des hommes sans distinction de race, de couleur ou d'origine bomoko kati na biso kota lekolo te kota la poso te kimbangiste tout la bomoko. Il s'efforce de démontrer l'importance qu'il y a pour les hommes d'être réconciliés. Kosenga na bulimbisi. Tozala na sansa ya kolimsa baninga. Likambo kwei koyokana. D'abord, kati na biso na biso. Kati na biso na baninga. Pe kozala bolamu biso na nzambe na biso. Le kimbangisme se garde de toutes tendances à caractère politique qui sont des lois incompatibles avec les rôles exclusivement spirituels. Au code de sa politique na kati ya lingomba te. Biloko mibale wana ko kotambola nzela moko te. Politique ezali politique, lingomba pe ezali lingomba. Il laisse ses portes ouvertes aux personnes de toutes les races désireuses d'y adhérer. Ba porte ya lingomba ezali ya kofongama na oyo nyonso alingi kokota na lingomba ya Papa Simon Kimbangu. Eponi ekolo te, eponi pe poso te. Nasuk avant-dernier tolobi siège à lingomba. Natang wana siège administratif c'est toujours Nkamba. Le siège social ezalaki na Kinshasa Léopoldville. Mais lelo c'est Nkamba, nous sommes balé. La religion désignée pour une durée indéterminée. Lingoma na biso ezali na ngonga te. Ekeyiti na suka molongo. Mokonzi ya lingomba oyo aponamaka Papa Diangenda Joseph. Professeur na yeye azalaki komi kalaka matangwana. Papa Diangenda était un des rares noirs ou asalaka na l'État. Ou azalaki tangwana secrétaire ya gouverneur. Vraiment un des rares noirs ou azalaki na ba moyen. Résident à Léopoldville sur rue Monkoto 87, province ya Léopoldville, et c'est lui seul mukonzi kaka moko wana. Banda tangu ya kala. Je suis président Kasavubu. Mukonzi lingomba azala kaka moko ni balete. Il y a une période de président Kasavubu d'abord, Mobutu. D'ailleurs, avec Papa Mobutu, en 1972, il tourne yaka Papa Diangenda. Ce qui bango baza société nani akozwa ebonga. Natang wana ya no pesa maka. Ekanda pesa la maka. Ya koloba ke
baza bango misato na libota moko moko mwana azali ndenge toyoki yango na bande ya papa na ngenda oyo aza na elembo. Donc mikanda wana mpe ezali toye na période ya Kabila, le père comme le fils, mokonzi lingomba moko kaka. Lelo pe na période ya papa Tshisekedi, mokonzi lingomba moko kaka. Sika tolanda réponse oyo ekutaka na l'état na mukanda oyo bambuta bakomelaka na 1959. Mukanda ngo ekomami na Léopold de Ville le 7 mars 1959. Objet à Mukanda, les disciples de Kimbangu Simon, Mitano Totangiwana, requête en obtention de la personnalité civile. Donc Mukanda basengela ki bazwa Monsemi ya Lungomba. Monsieur le directeur général d'Orlé, Léopold de Ville. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint la requête adressée en date du 29 janvier 1959 à Monsieur le gouverneur général par les disciples de Simon Kimbangu en vue de l'obtention de la personnalité civile. Les avis émis au sujet de cette demande par divers services, il y a eu trois codes ici, 3 services, 21, 05, 13 et 11, font état du caractère illégal de l'association en perdant de vue, me semble-t-il, que notre politique en matière de secte a subi récemment une profonde modification dans le sens d'une large tolérance envers celles qui ne présenteraient qu'un aspect exclusivement religieux et apolitique. À cet égard, le secte kimbanguiste doit cependant nous faire la preuve que ses activités se cantonnent ou dominent strictement religieux. Au domaine strictement religieux, elle vit en quelque sorte une période probatoire, à l'issue de laquelle pourra être défini le caractère réel de cette association, purement religieux ou politico-religieux, subversif, etc., etc. Dans ces conditions, j'estime qu'il serait inopportun de laisser sans réponse aucune la requête des intéressés. Il ne s'indique toutefois pas de leur répondre par voie administrative. Je suggérerais plutôt que le signataire de la requête, ou du moins le principal d'entre eux, donc Diangenda Joseph, soit verbalement avisé par un membre du cabinet de M. le gouverneur général de ce qu'il n'est pas possible d'envisager l'octroi de la personnalité civile à leur association avant que celle-ci ait fait concrètement au cours d'un laps de temps prolongé la démonstration de son caractère exclusivement spirituel invoqué dans la requête. Signé le directeur, chef de service faisant fonction.
à Sterman. Réponse na mukuse oyo bapesi balobi mukanda oyo wuti na collaborateur papa Simbo Kimbangu ekomeli biso batangi ba indice ya ba service oyo batangaki mukanda wana pona ba analyser yango ezaki 4 services et chaque service apesaki point de vue na ye mais emonanaki que mukanda omuta bakomaki ezalaki illégal parce que association ezalaki nanu ya koyebana te pe balobi eza nango na ntina moko te ya kokomela bango réponse mais boloba na moko kati na ba oyo bakomi mukanda notamment papa Joseph Diangenda balobela ye verbalement na munoko na membre moko ya cabinet ya gouverneur général que bakopesa personnalité juridique na association T jusqu'à ce que batala nanu ndenge lingombe zali est-ce que bazali kosala politique te et baza vraiment lingombe yosala makambo etali bonzambe so bamoni ke ezali bongo nde sima bakoki kopesa réponse. Voilà papa na mukuse osala osengi ngai na sisi na kombe tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci papa Munkondo. Bajeno ye. Tolandi te. Wana nyonso wana pwete l'État akoko koyeba surtout bokonzi ya papa Diangenda pwete ngomba pe efongwama wana ezalaki na janvier 1959 nde lokola l'État atalaki makambo nyonso wana po ezalaki na époque coloniale na ntango wana flamand ntazo kotala makambo nyonso wana suka baye komona ete bato yango bakosi te bazali koteya nde likambo tata nzambe baza na kati na politique te baza kolanda mibeko oyo batangi na kati kuna ke tokobundaka te tokomelaka masanga ya molangwa te tokobindaka te makambo nyonso wana batalaki elelo oyo tozosalela yango yango tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Ngiangani amoni ete tokoti na makambo wana yango azali kopekisa biso yango atangilaki biso mibeko surtout biso batofandi na nkamba toza na lingomba ya tata Molimo Santo ya papa Simon Kimbangu tokoki kotambola na makambo nyonso wana ya mabe te oyo tolapilaki ndai batapa bakoko balapilaki ndai na ntango wana ke tokoki kokota na makambo wana te esikoyo soki tokoti na makambo wana ezali kitoko te yango papa Simon Kimbangu Ngiangani azali kosala biso rappel ndenge papa Munkonda auti kotanga kuna solo na 1970 ndenge tokolandelaka makambo ya bapapa na 70 wana ndenge nalobaka yango na le 16 août papa Mfuma Mbanza ayebisaka ngete touti Kinshasa likambo tikokangama kuna eke soki tokozala te bakoyingela biso na bana misato ndenge papa Mfuma Ndongo abimisi yango tolandi te tolandi malamu kasi na suka ye koloba bien motambolisi akozala kaka moko oyo akozala na caractère ya malamu makambo nyonso wana ezali mutuna eyaka ntango wana na président Mobutu sikoyo ndoi oyo nyonso bazosalaka mobulu na komba tata Simon Kimbangu soko moni ndenge wana yo ndoi pesa bango ba personnalité
juridique na bango pote bango pe basala mangomba na bango. Mobutu atunaka papa Mfumolongo, est-ce que bako continue kosala mobulu te? Papa Diangena lobaki so basali kaka mobulu ndenge kana lobi opesi bango kaka personnalité juridique na bango. Tango papa Mfumolongo aye kotika biso na 1992 wana na le 8 juillet solo bato mobulu wana bamonanaka papa Mfumambanza na douleur na ye ndenge bandeko na ye batikali kotika ye bato ya mobulu bakendaki komona président Mobutu. Lokola papa Diangenda akufe biso bato tokoyingela Mobutu azongisaka makanisi maye alekaka na 1972. Kasi na likambo bango basinyaka kombo ya yaya na ye oyo aza na nkamba wana ezali. Eske ndenge boye yaya ye papa Diangenda ayebi? Ye atanga na ye te makambo nyonso wana ayebi yango te. Mobutu alobi ete nga lokola nayebi ete na mikanda na bango oyo nayebi yango kuna pe na justice basignature na bango ezali juridique mbanga soki na permettre bino wana na encourager bino le mal po bozosala le mal malamu boyoka na malamu na yaya ya papa Diangenda oyo tikali na nkamba kuna kolala kolamuka bazongi lisusu no toye teuti kuna lobi ete ndenge kaka toyipse bongo mukanda wa apesi bino wapi ya ngo oza bato mobulu nayebi bino malamu nayebi bino oza na papa Diangenda kasi soki boye lisusu nakokanga bino pona moni ete boza bato ya mobulu. Bato wana pe toyebi bango kasi ndenge papa Diangenda alobiki abubububu bango wana nde baza kosala mobulu lelo na kati na lingomba vajeno ye tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani papa Diangenda alobi yango tata Nzambe alobaki ete sakana na ngai sakana na kolo Yesu kasi nani te tolandi yango awa kolo Yesu alobi sakana na ngai sakana na tata na ngai kasi kosakana nani te kasi o toza koyoka te na kati na lingomba tozali na biso tozo kopesa kaka matei bokolimisa biso tozosala introduction mpona tolobaki ke makambo eza mingi ebele mais ezali très nécessaire po tozwa mayele na manso oyo ezali koleka na kati na lingomba kutu mokolo na yenga toyokaki ndenge papa ayaki kosenga pardon na bameli diamba bameli masanga oyo eza kosalama na kati bandimi oyo tata Simon Kimbangu tango bayokaki ke papa Simon Kimbangu Kiangani asengi bolimisi na bato wana mingi basilikaki bakomi banani oyo tata Molimo Santo abondelaka bango eza musala na ya kobondela biso biso nde baza kobondela biso malamu mpe toyoka yo soki oza komona yango kaka lukomo papa abondelinga yango tokobenga papa Katembo ya kosilisa oyo yo toza kokende kaka na esika ya tata Molimo Santo oyo lelo oyo baza kotambusa biso na papa Simon Kimbangu Kiangani eza boye te toke malembe ndenge nini ye papa Simon Kimbangu Kiangani afandi na yebonga na ye
Est-ce que tolekaki na vote? Papa Diangenda apekisaki vote. Tango wana ekokaki afandi na ebonga na ye. Oui, Papa Tukembo, Papa Katembo. Merci papa. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Na tina ya makambo oyo ba papa bayebisi biso, ba pesi biso ba passage biblique oyo tokotanga ezali presque 5 6 tokotanga moko to mibale, le reste tokopesa batu na batu bakende kotanga na bandako. Ntina ya likambo ezali kaka pona kozanga botosi etumbu eyaka na baoyo basakanelaka tata Nzambe. Na yango titre lobi nkolo Yesu papa dialongana kiangani apesaka mosala epa ya papa Simon Kimbangu kiangani Nzambe Molimo Mosantu. Kasi Satan asengi bapesa ye lisusu mwa tango, kasi papa aboyaka. Likambo wana tokomona yango na mokanda ya Luka. Na bae bazali na ba Bible ndenge ba papa balobaki tozwa ba note. Luc chapitre 22. Pona ko comprendre malam toko banda kotanga na verset 24 tosilisa na verset 32. Tolobi Luc chapitre 22 verset 24 jusqu'à 32. Kotanga ezali boye. Na kati ya bayekoli nani aleki? Bayekoli babandi kotia na tembe pona koyeba nani aleki baninga na kati na bango. Yesu alobi bakonzi ya bikolo balakisaka bokonzi na bango, mpe baoyo batambwisaka bamboka balingaka ete batu babenga bango bato malamu. Kasi bino bosala bongo te. Na kati na bino moto oyo aleki baninga azala lokola leki na bino, mpe oyo azali mokonzi na bino azala lokola mosali. Na moto oyo afandi na mesa na oyo azali kosalela ye, nani aleki? Moto aleki ezali oyo alandi na mesa, avandi na mesa. Boyete, kasi ngai nazali na kati na bino lokola moto oyo azali kosalela bino. Bino nde batu bokangamaki na ngai. Na bapasi nyonso nazalaki komona. Ndenge tata apesa ngai bokonzi, ngai pe napesi bino yango. Bongo bokobanda kolia pe komela esika moko na ngai na mboka na ngai. Bokozala kutu kofanda na bakiti ya bokonzi mpona kotala makambo ya bikolo 12 ya Israel. Yesu ayebisi ete Pierre akowanga na ye. 31. Simon Pierre, Simon yoka, Satan asengi nzela ya koningisa bino lokola baningisaka mbuma ya ble, pona kokabola yango na poso na yango. Kasi nasi na bondeli Nzambe pona yo, pona bondimi na yo esila te. Bongo yo, tango okozonga epai na ngai, lendisa bandeko na yo.
oyo wana esuki wana toleki na passage ya mibale na Lévitique chapitre 24 verset 10 à 16. Lévitique chapitre 24 verset 10 à 16. Elobi pona mutu oyo afingaka tata nzambe pasi na bango, tala yango na Lévitique chapitre 24 verset 10 à 16. Boyokisa molimo mosantu pasi te to soni te. Oyo tolobi na Lévitique chapitre 24 verset 10 à 16. Soki toleki na lecture wana ba référence bokotanga na ndako yango oyo. Ephésiens chapitre 4 verset 22 à 31. Tozongeli Ephésiens chapitre 4 verset 22 à 31. Toleki na 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 5. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 5. Ezolobela kaka kozanga botosi na tata nzambe etumbwe yaka. Tosilisi na Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26 verset 14 à 39. Lévitique chapitre 26 verset 14 à 39. Tozongeli kotanga esika oyo tolobaki na Lévitique chapitre 24 verset 10 à 16. Kotanga ezali boye. Etumbu ya moto oyo acholi nzambe. Moto moko azalaki na kati ya Baisraelite. Kombo ya mama na ye ezalaki Shelomit, mwana ya Dibri, ya ekolo ya Dan. Nzoka nde tata na ye azalaki Egyptien. Mokolo moko moto yango azalaki koswana na Israelite moko. Bongo acholaki nzambe. Atangaki kombo ya nzambe na ndenge ya mabe. Bamemaki ye epai ya Moïse. Babomaki ye na esika moko po bazela ete nzambe akata likambo na ye. Bongo Yesu alobi na Moïse boye. Bongo Yawe alobi na Moïse boye. Bokende na mutu wana mwa mosika ya mboka. Batu nyonso oyo bayokaki ye tango azalaki kochola ngai, boti ya maboko likolo ya mutu na ye. Mpe lisanga mobimba ya Israel eboma ye na mabanga. Yebisa ba Israelite mibeko oyo. Soki moto afingi ngai nzambe na ye, akomema ngambo. Moto oyo acholaka kombo na ngai Yawe, bakoboma ye na lisanga mobimba ya Israel, ekoboma ye na mabanga. Ezala mopaya to Israelite, oyo acholi kombo na ngai Yawe, bakoboma ye. Soki moto abomi moto, nani akoboma ye? Soki abomi nyama ya bato, akofuta nyama mosusu oyo alongoli bomoi, akozongisa bomoi. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Batata na ba mama, tolandi banda ebandeli. Tata nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani na introduction alobeli makambo ya mibeko. Papa Mfumwambanza azongeli lisusu akoti na mozindo tolandi ba message ya ba papa. Likambo ya kotosa mibeko na kati na biso.
soki totali ndenge touti kotanga na kati ya Bible, tata nzambe soki apesaki mibeko ezali na intere ya lobiko ya biso batu oyo tondimaki ete mokolo ya suka tokota na nkembo. Papa ye kosala revision ya mibeko, asali rappel, amoni ete tozali kotambola malamu te, eloko ya kobomba na liboso ya papa ezali te. Batata na bamama, eglise kimbangiste tozali lokola mangumba mosusu te. Mangumba mosusu bazali kotambwisa yango na batu. Me eglise kimbangiste na kondima na biso na ndenge toyebeli doctrine kimbangiste, tozali ko confirme yango ete eglise kimbangiste etambwisamaka na batu te, me etambwisamaka na ye moko tata nzambe alati nzoto. Ndenge tolandi koloba ya papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima. Lelo bazali bango nyonso misatu na kati na biso. Papa posa na ye ezali ete biso batu oyo tondimaki, totiki makambo nyonso oyo tosengelaki kosala. Totiki bamboka na biso, totiki bikolo na biso, totiki makambo nyonso tozalaki na yango. Ndenge tovandi awa na nkamba Jerusalem, na bandeko oyo bazali kolanda biso na musika. Tango tolobi ete tozali bandimi, tondimaki eloko nini? Tondimaki ete nyonso oyo batata nzambe, tata nzambe, mwana nzambe, molimo mosantu bakoyebisa biso, yango nde biso tokosalela. Na intere nini mokolo ya suka basepelisa biso. Ndenge toyoki papa asengi bolimbisi po ete alobela biso likambo yango. Papa Fumambanza alobi ezali ndenge na ye ya kobondela bandimi po ete milimo ya batu ebunga te. Tozali koyoka babandi mususu papa Mfumalongo Diangenda Kuntima alobi mokolo mususu na kofukamela bino. Batata ba mama biso tondimaki ete tokolanda tata nzambe nkolo Yesu na tata molimo mosantu. Me bizaleli oyo nzambe azali kopekisa, bizaleli oyo nzambe azali koboya, na kati na biso yango nde ezwi esika toye kovandela nini na kati ya lingomba. Kobanda elobeli na biso, okosentir soki mutu azali koloba okoyebake alalaki na makambo, alamuki na makambo, azali na ene na batu mususu. Makambo bateyaki biso yango wana, ba papa bazali kotika te, baza ko insiste, baza koloba likambo ya boyoka ni likambo ya bolingo na kati na biso. Awa tango papa azali komona ete totiki nzela, tokoti zamba, totiki mibeko, nde alobi bana 4e generation yango oyo mikolo ya suka pe toyebisaki bino yango oyo. Avant papa akende na Kinshasa na voyage oyo auti kosala, ayebisi biso ete oyo batu babimisaka na minoko yango nde ezali kosala batu pasi, me oyo tozali kolia eza na yango na problème moko te. Atangisi lisusu ba passage biblique apesi alobi botange sika oyo batu oyo bazalaki na tango ya nkolo Yesu, ba pharisien na ba sadukai, bafingi nkolo Yesu balobi azali Belzebul, démon, Satan. Nzoka nde bango nde bandoki, nzoka nde bango nde Lucifer, batu ya Satana. Bazwiki Satana na kindoki na bango babambi nkolo Yesu. Papa alobi Etienne Stéphane mosali malamu, babomiye bazwi mbongo bapesi na batu pona makambo ya malamu azalaki kosala, babambi mabanga babomiye. Nyonso oyo papa azali koloba na kati na biso, olie esala biso pasi, biso tozali koseka. Olie esala biso mawa na mitema, tozali kosepela. Nzoka nde tozokende na liwa, eloko tokotelaki na lingomba tokozwa yango ndenge nini. Awa bayebisi biso oyo afingi tata bakolimbisa ye tango nkolo Yesu akoya. Oyo afingi nkolo Yesu bakolimbisa ye tango molimo mosantu akoya. Me oyo afingi molimo mosantu nzambe ya mine ya zalite akosenga bolimbisi epa ya nani.
mais lelo batata na bamama eloko moko ya pasi oyo tozali comprendre te. Mangomba oyo nyonso etondi na mokili mobimba kobanda na tango ya kala na tango ya nkolo Yesu na tango ya biso lelo. Lingomba oyo ya biso eglise Kimbangi Sende ezali kotambwisama na Nzambe na bomoi na kati na biso na nzoto oyo tozali na yango. Ba makambo mingi oyo esalami toza komona yango. Mutu na mutu pe azali na témoignage na kondima na ye oyo bapapa basalelaka ye. De loin comme de près, ba mususu na bandoto, ba mususu na ba maladi, ba mususu na ba accident, ba mususu na misala, ba mususu na mabala. Ba problème ebele oyo mutu na mutu azana ba témoignage. Mais tozali koyokana te, tozali kolinga mibeko te, tozali kotosa maloba ya bapapa te. Ezali kosala bapapa mawa, banzembo tozali koyoka ba regret ya bapapa, kobanda na tango ya kala pe tango ya lelo. Likambo oyo papa azali koloba à tout moment, tobatela mibeko, totosana, pe toyokana, tosenga na bolimbisi. Ezali komona na lokola bapapa balobi ke tobunda, tofingana, toswana, tobomana. Toye kosala nini pe toko beneficie eloko nini. Tala moninga oyo abukaki mubeko, afingi Nzambe, alobi mabe na kombo ya Nzambe. Tango bamemiye na Moïse, batuni Nzambe, mibeko ezalaki, balobi oyo afingi Nzambe, alobi mabe na Nzambe, il faut baboma ye na mabanga. Kino bamemaki ye, babomi ye. Na tango wana, batata na bamama toyoka pasi. Ba oyo baza kofinga papa lelo, oyo baza koloba lelo mabe na kombo ya famille sainte, oyo baza koloba lelo mabe na kombo ya bapapa, sor na biso ekozala nini? Ba mususu na kotonga, ba mususu na ba réseaux sociaux, mutu na mutu aza koloba aza ko contrôler te ete oyo nazo bimisa. Ezali kolongola lokumu ya lingomba, ezali kolongola lokumu ya tata Nzambe oyo avandi na kati na biso. Batata na ba mama ya solo, église na biso nde koki kozala boye. Conscience ya mutu na mutu esala kobanda biso tovandi awa na nkamba. Biso toyebi ke bapapa bazali banzambe. Soki yo ozali d'accord na bango te, na lingomba okosambela nani? Na lingomba tango okofukama okosambela nani? Epi toyaki kosala nini? Tango tozali koloba ndenge wana, papa alobi compteur à 0. Mais to se référer na bayuda, to se référer na tango ya nkolo Yesu. Bambuta ya lingomba bazalaki soki nkolo Yesu alobi likambo esali pasi, basangani bazongi nkolo to sala nini? Me biso lelo na biso bambuta na bandimi ndenge moko. Mutu azali koyoka pasi na maloba ya papa azate. Tozo tambola poto kende wapi? To sala papa sala nini poto comprendre que tozo tambola malamu te. Papa alobi compteur à 0, to komisi yango lokula théâtre, lokula masano ndenge bana bazo sala théâtre awa. Au lieu to comprendre biso banganga Nzambe, to limbola na batu, compteur 0 elingi koloba nini? Papa alobi compteur 0, papa alobi compteur à 0. Na nzela na bazamba partout e komi lokula blague. Nzokande na Ancien Testament, ba prophète nde bazalaki koloba makambo po bandimi ba comprendre posa ya tata Nzambe ezali nini. Ba yekoli ya nkolo Yesu nde batu batambwisaki sango malamu ya nkolo Yesu po batu bandimela maloba ya nkolo Yesu. Biso lelo effort nini tozo sala po milimo ya batu ebika na matei ya papa. Soki papa alobi récréation esili ekomi slogan. Nani ako expliquer na batu ba comprendre loko nini babengi récréation? Po récréation ezalaka na classe. Papa lobeli yango ntina na yango ezali nini po biso bandimi to banga to comprendre que papa azoloba boye. Na Ancien Testament comme na Nouveau Testament bazoloba na masese. Lelo papa azoloba na masese me azolimbola yango.
biso nde banganga esengeli toteya toloba tokota na muzindo ya likambo soki kosenga bolimbisi soki kozonga na papa papa limbolela biso tosala nini likambo oyo po esila toza koseka toza kosepela toza kobaluka na esengo eloko tozosepela na yango ezali nini pona kofinga pona kobunda pona kobomana pona kocholana oyo bafingaki tata nzambe na ntango ya kala esukelaki bango ndenge nini oyo bacholaki tata nzambe na ntango ya kala esukelaki bango nini nini etindaki papa dimanche passé aloba ete ngai natangaki nasalaki mécanique elingi koloba nini me nyonso wana mutu moko te azali na susi ya koloba ke pona nini makambo yeza koya na bapapa biso nde esengeli toluka solution totala ndenge nini tosala po motema ya papa esepela bapassage oyo papa apesi tosali lecture oyo mususu bato na bato bokende kotanga na bandako nani akozala na esengo koyoka biloko ya boye nani akozala na esengo koyoka bapassage biblique ya boye mais soki babeti miziki awa okokanisa ke bato oyo baza propre ata lisumu baza na yango te tala ndenge tozobaluka na defile toyaki kosala nini na kati ya lingomba mutu afingi mutu alobi mabe mutu azali kobebisa tozobetela ye maboko nzambe aza konyonga aza komona mabe na kati na motema batata na bamama toyoki ndenge papa alobi eglise kimbangiste bavote ezalaka te likambo oyo banda 2001 papa kaka na ebandeli kaka boye ti lelo ebele ya bambula tosali 23 ans papa azalaka tranquille te papa azalaka tranquille te kofinga bitumba oyo aloba kuna soki oyo eleki mususu eye me banani basengeli kobundela papa banani basengeli kowela nzambe babundelaka ye nzambe baprotegeaka ye nzambe balobelaka ye nzambe bawelaka ye ndenge lingomba ezali lingomba babatelaka yango lingomba babundelaka yango po ebeba te tozala na susi ndenge papa alobi soki tobateli mibeko kofinge kosila soki tobateli mibeko koswane kosila soki tobateli mibeko koyinana ekosila tanke biloko wana ezali na kati na biso soki mutu aza na kindoki soki aza na magie soki aza na biloko mususu akobanga komela masanga ndenge nini akobanga komela diamba ndenge nini nzoka nde tango azwi biloko wana abakisi azomona bino nyonso batu pamba yende mutu ya mayele akobanda kotomboka akobanda koganga kokanisaki azoloba malamu nzoka nde azokontinue kobebisa ndenge papa ayebisi biso tobatela totosa tozala na kobanga po ete likambo ya tata nzambe ebeba te eglize oyo ekoki kokufa te eglize oyo ekoki kobeba te toza na 4e génération mikolo ya suka papa azobomba te azolimbola aloba ndenge nini po toyoka pasi na motema aloba ndenge nini po toyoka mawa na motema oyo moke papa apesi biso yango wana le reste totanga biso moko na ba merci kaka na etinda ya papa papa atindi tolobela likambo oyo ezali kosala lisusu polémique na kati ya lingomba batata na bamama bakimbangiste eglise ya soumission soki papa alobi likambo tolobi yingeta papa puisque yende amonaka yende ayebaka ndenge papa alobaki bazali na bapapie na babiki tozwa banote likambo moko ezali kobetisa batu mitu tango papa alobi ke carte na biso échanger ekomi elongwe na carte de chrétien ekomi croyant kimbangiste tozali lisusu ba chrétien kimbangiste te mais tobengami ba croyant kimbangiste toyoka na malamu tolanda ndenge tolobi na ancien testament tata nzambe azalaki kotinda balobi baprofete basakoli yebisa batu boye banganga nzambe wana nde bazalaki kosala effort
liloba ya tata nzambe ezwa soni te, liloba ya tata nzambe ezala néglige te. Lokola alobi yango, ba prophète bakosala effort po ete likambo yango ekota na kati ya bato basalela yango. Nkolo Yesu ndenge moko alobi ba disciple nde bazalaki kosala effort po bato ba comprendre posa ya Nkolo Yesu ezali nini. Awa tangu papa alobi ke tozali ba croyant kimbangiste, ezali charge ya biso banganga nzambe to expliquer to kota na ba recherche to découvrir likambo oyo papa aza koloba po bandimi bayeba ke tozali ba croyant réellement ndenge papa alobi. Tolanda ba détail na lingomba na biso kolanda doctrine kimbangiste, toyebi ete tozali na 4 générations. Na kati ya Bible nde toza kotanga ba génération wana, ndenge alobi ke na kopesa etumbu na 4e génération. Mais ba génération yango to banda deja kolimbola yango. Ba génération ezali kotangama ezali boye. Première génération ebandi na Adam kino na Noé. Wana ezali première génération. Deuxième génération ebandi na Noé ti na Abraham. Troisième génération ebandi na Abraham ti na Nkolo Yesu. Quatrième génération oyo papa zoloba kezali tango na biso, génération ya suka ebandi na Nkolo Yesu ti na papa Simon Kimbangu nzambe molimo mosantu. 4 générations. 5e génération ezali te. Kaka na kati ya doctrine na biso toyebi ete banzambe bazali misatu, biso bakimbangiste tondimelaka Dieu trinitaire. Bato misatu kati na nzambe moko, nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mosantu. La foi kimbangiste, doctrine kimbangiste ezali kondimela banzambe misatu kati na moko. Kolimbola ezali boye. Kobanda na première génération Adam kino na Noé. Kolongwa na génération wana tokoti na deuxième génération de Noé ti na Abraham. Batu bazalaki kosambela bikeko na bikeko. Batu bazalaki kosalela binzambi nzambi. Bakombo ezali ya banzambe oyo bazalaki kosalela na tangu wana, oyo bazali na souvenir ya malamu bakoki kose rappeler avant Nkolo Yesu aya. Na 2 générations oyo elekaki liboso kobanda Adam ti na Abraham, bazalaki kosalela banzambe oyo, nzambe ya Lares. Nzambe wana elakisi ete nzambe mobateli ya mabota na biso. Kaka banzambe ya bikeko wana. Ya mibale nzambe ya Manes elakisi ete nzambe ya milimo ya bakoko bakufa. Kaka na tangu wana avant Nkolo Yesu aya na Rome na 509 avant Nkolo Yesu aya, bazalaki kosalela banzambe oyo: Jupiter, Junon, Minerve, Mars, Apollon, Neptune na Soleil. Soleil oyo fête na ye l'État azalaki kosala yango le 25 décembre. Yango ebayaki kosala na Concile de Constantinople, baye kozwa kaka dati ya nzambe ya ekeko wana, Dieu Soleil, baye ko bamba yango ekomi dati ya mbotama ya Nkolo Yesu. Nzoka nde baye baki dati na yete, baye batiraki attention te, babosanaki baye kotia Noël le 25 décembre. Eza na fondement te ndenge biso bakimbangise to boyaki tolobi Nkolo Yesu abotamaki na le 25 mai. Wana ezali sujet mususu toyebi yango biso nyonso. Banzambe oyo bazali ebele ya bikeko. Tango Nkolo Yesu tango Abraham azali komituna, azomona tata na ye amona moi afukami asambeli, amona sanza afukami asambeli. Wana Tera, papa Tera oyo abotaki Abraham. Abraham abandi komituna alobi, me ye nzambe penza azali wapi, nani asalaki biloko yo nyonso? Na Genèse chapitre 12 verset 7,
nde tata nzambe aye komibimisa ayebisi abraham eke mutu oyo lukaka nzambe na yo ezali ngai, kombo na ye Yahweh éternel, Dieu le Père, a se manifesté na Abraham pour la première fois po ayeba ke nzambe ye oyo. Nde batu nyonso oyo bazalaki kosambela nzambe na kombo ya Abraham, nzambe azalaki koyokela bango. Na tango wana Abraham na ndenge asololaki na tata nzambe abandi kosambela nzambe na kombo ya Yahweh, ndenge tozotanga na Ancien Testament. Na Ancien Testament bayebaki kombo ya nkolo Yesu te, bayebaki pe kombo ya nzambe mususu te apart binzambi wana. Ba prophète babandi koloba na kombo ya Yahweh éternel alobi yende Dieu le Père. Oyo biso bakimbangise toyebi ete bazalaka misato, awa tozali na etape ya liboso ya Dieu le Père. Dieu le Père oyo tolobi éternel yende bazolobela na Ancien Testament. Mutu azalaki a découvrir likambo wana ezalaki Abraham. Ba génération mibale wana eleki bazosambela binzambi ebele, bapesi yango kombo polythéisme, banzambe ebele ya bikeko. Ntina wana descendance ya Abraham tangu Moïse aye komona na nzambe apesi mibeko les 10 commandements, oyo toza kotanga premier commandement, deuxième, troisième, aye kopekisa ete bo compare ngai na nzambe mususu te. Po akutaki bango na biloko wana oyo ezalaki banzambe te, kosala ekeko te po bazalaki kosambela bikeko wana na esika ya banzambe, ndenge na uti kotanga banzambe wana awa. Na doctrine wana oyo Abraham akotisaki babengi yango judaïsme. Judaïsme ezali ko reconnaître nzambe moko, monothéisme. Nzambe moko kombo ya Yahweh kaka. Ba continue ba oyo bazalaki kolandela batiki binzambi me ba mususu ba continue kaka. Oyo balandela ki Mateyi ya nkolo Yesu ya Abraham tangu tata nzambe ye kopesa mibeko. Baboyi kosambela binzambi wana me ba mususu bakangami na yango. Tozali na judaïsme, doctrine ya ba juif, religion ya ba juif, judaïsme. Nde na kati kuna tolongwe na deuxième génération tokei na troisième kobanda na Abraham kinoko ya nkolo Yesu. Batu bazo salela kaka judaïsme, bazo reconnaître kaka nzambe moko, monothéisme. Bayebaki makambo nkolo Yesu te, basambelaki molimo musantu te. Tangu sikoyo na Mateyi na bango na elobeli na bango na ba prophète na tangu wana ndenge Yesaya alobaki na ba prophète mususu. Nzambe ayebisi bango ke mwana akobotama, mokonzi ya kimia. Tango nkolo Yesu aye kobotama alobi ngai nazali mwana, papa mutu atindi ngai. Oyo amoni papa amoni ngai, amoni ngai amoni papa. Ngai na tata tozali mutu moko. Ntina wana ba oyo bazalaki kosambela judaïsme balobi ozofinga nzambe, nzambe azali kaka moko, yo zali mutu oza komiti ya nzambe ndenge nini. Me na Mateyi na bango, na Mateyi ya nkolo Yesu, ba oyo bazalaki na elembo ya ko comprendre ye, bandimeli nkolo Yesu. Tango bandimeli nkolo Yesu, balongwe na judaïsme bakoti na christianisme, nzambe ya mibale, Dieu le Fils, nkolo Yesu. Balongwe na judaïsme, oyo pe baboyaki nkolo Yesu, bazali ebele mangomba bozo yoka yango oyo bandimelaka nkolo Yesu te, balobi azali prophète. Batikali na judaïsme, batikali na monothéisme. Mais ba oyo bandimelaki nkolo Yesu, bangonde bazali kosambela nkolo Yesu, to bengi bango les croyants de Jésus-Christ. Les croyants de Jésus-Christ oyo bakomi ba Kristo, balandi nkolo Yesu, les croyants de Jésus-Christ. Tokoti na tolongwe na judaïsme, tokoti na christianisme. Babengi bandimi wana les chrétiens. Bandimi ya Jésus-Christ, ba croyants de Jésus-Christ, les chrétiens. Tokoti na christianisme, balongwe na judaïsme. Nzokande nkolo Yesu alobi esuki epai na ngai te. Nakeye epai ya papa, oya koya ya misatu nde ya suka.
nzambe molimo musantu pona koloba ete esuki na christianisme te. Sima ya christianisme doctrine ya misato ezali koya oyo ezali kolobela makambo ya nzambe ya misato die le saint esprit papa Simon Kimbangu oyo biso bakimbangise nyonso toyebi ke ye oyo tozali na ye awa ko banda tango ayaki ti lelo azali kaka na kati na biso tokoti na troisième phase troisième doctrine oyo tobengi le kimbangisme tolongwe na christianisme deuxième personne en Dieu Jésus-Christ soki tolobi ke biso tondimi kaka Jésus-Christ tosuki kaka na christianisme tosuki wana elakisi ete tozali kondimela batu misatu na trinité te lokola christianisme toleki tokoti na tango ya suka 4e génération tozali kolobela nzambe ya misatu papa Simon Kimbangu Dieu le Saint-Esprit tokomi bandimi ya papa Simon Kimbangu tokomi les croyants kimbangistes ndenge baninga bazalaki ba croyants de Jésus-Christ na christianisme toleki etape wana sikoyo toye na kimbangisme elakisi ete tokomi na suka nzambe ya suka pona ko complete Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit yango babengi biso bandimi ya tata Simon Kimbangu na français tolobi les croyants de papa Simon Kimbangu bien les croyants kimbangistes soki papa alobaki ndenge wana esengelaki biso tokota toluka toyeba ndenge nini tobongisi toloba yango po ete bandimi bayeba posa ya papa pe volonté ya papa réalité nde yango wana baye basalelaki doctrine ya kala na judaïsme bazali ko reconnaître Dieu l'éternel Dieu le Père. Ce sont les croyants de l'éternel judaïsme toye na nzambe ya mibale nkolo Yesu tokoti na christianisme ezali bato oyo bandimeli Jésus-Christ babengi bango les croyants de Jésus-Christ les chrétiens oyo wana toleki toye na nzambe ya misatu ndenge nkolo Yesu alobaki ke ya misatu akoya tata molimo musantu papa Simon Kimbangu baye bandimeli ye ndenge biso tovandi boye tobengami bandimi ya papa Simon Kimbangu les croyants kimbangistes nde esika wana batata na bamama soki to reconnaître eke tozali kosalela nzambe ya misatu bango nyonso misatu Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit tokoki kokakola likambo wana te biso nde tokoteya yango na mokili mobimba ke lobiko ezali na kombo ya papa Simon Kimbangu puisque après ye nzambe mususu akoya te yango papa azali koloba ete oyo ezali tango na biso 4e génération ezali tango na biso nkolo Yesu ayebisi papa Simon Kimbangu ete mokili mobimba 4 kwe ya mokili mobimba epesameli azwi fungola apesi ye elakisi ete basali remise reprise na nkolo Yesu periode ya nkolo Yesu eleki tokoti na periode ya tata Simon Kimbangu yango biso bato tolandi ye tondimeli ye tolobi tozali ba croyant kimbangiste pona kopesa valeur na Dieu le Saint-Esprit olie tokangama kaka na nzambe ya mibale toloba kaka makambo ya christianisme toboyi yango te puisque biso tozondimela banzambe misatu nzambe tata nzambe mwana na nzambe molimo musantu me ekeke oyo ezali ya papa Simon Kimbangu ya nkolo Yesu elekaki toyebi yango christianisme oyo ya biso nde yango oyo toteya yango na batu ba comprendre bayeba ke lobiko ezali na kombo ya papa Simon Kimbangu na kombo ya tata mwana pe tata molimo musantu. Merci, Papa Katembo. Namans, Tolandi, Namaluba Papa Mfumalongo, Papa Dangenda Kontima. Tolandi pe o batangi biso o ezalaka na 1959. Ibeko, deni tokoko za na l'État pe bieko na ye o achaki o biso bakimbangiste tokoka kikolanda. Tolandi pe ndenge Papa Katembo auti kolembola likambo oyo itali mambulo oyo sataka daki kosenga lisusu epa ya kolo Yesu babakisela ye mikolo
ndenge nini akoki kozala so na kati na lingomba. Toyokaki mpe na yenga ndenge papa Mfumalongo papa Simoki Mbangu Kiangani alobelaki likambo yango oyo papa Mfumalongo papa Diangenda akutanaka nango na kisangani na nzembo wana ezwamaka kokabona oyo Satan asengaka bapesi susu mikolo aza na kati na lingomba mpe aki kosenga bakabona maso wana toti kolanda ndenge papa alobaki na mokolo na yenga. Yango papa Katembo mpe aye kolakisa biso na ndenge eza komonana ete papa Simoki Mbangu Kiangani alobi eke tokomi bacroyant ndenge baninga tozokanisa ete eza na kati na Bible te nzoka nde eza na kati na Bible. Bachapitre ezali opesi yango te. Indeta papa tozotia yango na papier comme ça bato nyonso baza nango mposa tokopesa bango eza ebele papa. Opesa kasi po ete tolanda yango olie eza lisusu topesa na baninga. Ba oyo bazali disponible tozwa banote. Oyo ya Trinité toyebi yango uta ebandeli na Genèse chapitre 1 verset 26. Toleki lisusu na Matthieu chapitre 19 verset 28 ndenge toyebi yango. Toleki sikoyo na Jean chapitre 16 verset 15 ezolobela kaka Trinité banzambe misatu banzambe misatu banzambe misatu. Pona oyo tolobeli ya badie banzambe étranger to ba idole to badie étranger. Genèse chapitre 35 verset 2. Genèse chapitre 35 verset 2. Exode chapitre 20 verset 3 à 5,23. Exode chapitre 20 verset 3 à 5,23. Exode verset 23, chapitre 23 verset 13,23. Tozongeli Exode chapitre 23 verset 13,23. Exode chapitre 34 verset 17. Exode chapitre 34 verset 17. Lévitique chapitre 19 verset 4,26. Lévitique chapitre 19 verset 4,26. Deutéronome chapitre 4 verset 15 à 24, virgule 25 à 28. Kaka Deutéronome chapitre 5 verset 7 à 9. Kaka Deutéronome wana chapitre 11 verset 16 à 17, virgule 28. Kaka Deutéronome chapitre 16 verset 22. Tokei na Deutéronome chapitre 27 verset 15. Toleki Job chapitre 31 verset 26 à 28. Job chapitre 31 verset 26 à 28. Psaume 16 verset 4. Psaume 16 verset 4. Psaume 44 verset 20 à 21. Psaume 81 verset 9. Psaume 97 verset 7. Ésaïe chapitre 42 verset 8. Ésaïe chapitre 42 verset 8, virgule 17. Ésaïe chapitre 45 verset 16. Jonas chapitre 2 verset 8.
Michée, chapitre 4, verset 5. Habakkuk, chapitre 1, verset 16. Actes des apôtres, chapitre 15, verset 20, virgule 29. Actes des apôtres, chapitre 15, verset 20, virgule 29. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 16. Romains, chapitre 1, verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Chapitre 8, verset 1 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. Virgule 21 à 22. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14, virgule 21 à 22. 1 Jean, chapitre 5, verset 21. 1 Jean, chapitre 5, verset 21. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Point virgule, kaka Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Soki totie yango na mikanda malam nde bawe bakozala nango posa bakoya kozwa na baexplication nyonso ndenge touti koloba. Papa tosuki wana. Biso totelemi wana tozongisi nzela epai ya papa. Merci papa. Merci Papa Mbenza, Papa Katembo, Tata Munkonda, bino nyonso touti koleka awa topesi bino merci. Makambo oyo tozosengela mibeko mpona kogarde mboka oyo tovandi. Na molimo nzambe nde abatelaka biso. Biso tozotala bato bazoya na bizaleli mabe wana tokoteya. Bongo be bongo te. Na biso mpe tovandi awa awa bato tozosala mabe fo toteya bato wana batika makambo wana. Biso moko mpe tozolobaka yango nasali yango namoni nini tolobaka bie tolobaka te kambo yango nasali yango nazwi basali nga nini oro tolingi bongo te. Ezali mboka yaka bapaya bato nyonso fo bakoma na nkambo kasi toza koneglige ezaleli ya mabe tozoyamba bato te eza mabe. Sino tokozwa etumbu biso moko tokoloba oyo mali chance mpe nini nzoka nde tobebisi. Soki toza kobongisa ezalaka malamu. Nzoto euti likolo ekomi na matadima yo mopepe mabe ebimi kino bapapa balobi tika tata biso tosali nanu te limbisa bango nde makambo wana esilaka etumbu elingi osalama. Meme awa na 5 mois mokili elingaki esila awa. Bamisio bozalaki awa, Yerusalem bozalaki awa, dirigeant bozalaki koya, jetiki bozalaki koya, bapapa batombokaki. Me ndenge tumipesaki bapapa balimbisaki biso. Makambo yango ezokontinue te lelo. Place ekokimela ekozala te soki bango basiliki. Place ekokimela ezali elakisi ke tobatela mboka na bizala malamu kasi ya mabe te. Koswana te, kobunda te, kobeta te, wane tozoboya. Yango tozopesa ntango nyonso
mibeko tosimba tobomba tosalela tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.